Bote ba tata ba maman ba ndeko balandi lelo ezali bongo samedi le 17 juillet 2021 à Nkamba Iluselemi ya Sika. Tozali ko célébrer bongo 49e anniversaire ya création ya chorale des enfants kimbongistes Koriki en sigle, pe 49e anniversaire ya retraite spirituelle ya solo ba ndeko ba uti bipai na bipai ba mati bongo à Nkamba Iluselemi ya Sika pona wa bondeli pe misala. Ndena yango carnaval monene e salimaki kaka na tina ya milulu ya le 17 juillet mokolo malelo de oliboso ya résidence ya tata mokonzi wa bule papa Simoki Mango Kiangani.
Ibuka misoki
Mwana pe Tata Molimo Santo. Kimbangisme oye! Kanzete Tata Simoni Kimbangu Kiangali oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangali oye! Tata Simoni Kimbangu Kiangali oye! Tata Mwana pe Tata Molimo Santo Yawe Nzambe na biso Tata Molimo Santo na ibandeli ezalaki liloba elataki nzoto yo wana Yawe oyaki po ete obikisa biso tokunga kala 4400 ans esengo etoni biso na mitema pamba te 2 ans mobimba toyaki te tomonaki Yawe te na miso yango wana tozala esengo makasi. Pendant le 17 juillet 2019 toyaka 17 juillet 2020 toyaki kaka délégation ya 15 personnes. Lelo Yawe okongoli nzela po ete biso wana na yo tokoma na Yerusalemu pembeni na yo Yawe yango wana tozali kokumisa yo toleki yo ye esengo na libota oyo Yawe azali Nzambe na bango biso to biso te yango wana Yawe makambo ya koloba mingi ezali te pamba te oyo nyonso ozali ebandeli te suka toyokami mingi mpasi ya banzoto na biso milimo na biso oyebi yango yango na toye epai na yo po ete olongola biso yango bana yo mingi baye te na ntina na maladi oyo ekoti na mokili mobimba coronavirus bafrontiere ezali ya kokangama bandeko kuna na poto bazali kolela kaka mpasi ekoti mingi na misala mikufi baexigence ekomi ebele misala ezali kokufa Yawe mongisela bana na yo mongisela biso Angola RC Congo Brazza ndenge moko balingaki baya ebele kasi mpasi oyebi yango Yawe yo nde toyekolelela yo po ete omongisela biso papa mokili nyonso ezali na kati na pasi yango wana kobala ezali te na bana na yo misala ezali te bozwi bozali te bana kasi bazali kotanga bazwi bamaplome kasi misala ezali te mpasi na mpasi yango wana papa bana na yo bango oyo koleki oye esengo te tomoni Yawe to tomoni ete yango wana tokosala mosala na biso makasi na esengo tosepelisa Yawe na makambo nyonso soki nano opesi $10 te pesa soki nano opesi kindelengela te pesa pamba te toye nde kosepelisa Yawe yango wana biso maloba mingi ezali te yango wana Yawe toyela bandeko na biso toyaka mbala nyonso tozali awa na papa président vice-président général ya IJK Union de la jeunesse kimbangiste maître Rémi azali na biso tozali na bandeko banguta ya dirigeant bazali awa ya GTK bazali ya Fliki bazali ba mouvement nyonso tozali awa papa pamba te tozalaka elongo na bafeti nyonso yango wana papa biso bana na yo te kozongisa alliance
yango wana alliance na biso yango oyo mama esa alliance na biso na nzambe na biso Koreki, oye! Oye! Bazen, oye! Oye! Noyau de la jeunesse kimbangiste, oye! Oye! Oh, kombo ya tata, ya mwana pe tata Molimo Santo. Makupo mabana bako mazibu kiji. Tuzolele tawa. Koto loke tuboyi kadila. Kialu siku musula kutovana. Tena tukulombele nzambi yetu wasede yetu mpasuwa bakafulu watu sikidikisa. Kimbangizme oye. Kimbangizme oye. Kimbangizme oye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Koreki oye. Koreki oye. Koreki oye. Euloi. Mbazi. Mumuyakului. Yamalala. Esengo bien, esengo te. Kiesemoga kiesekui. Sai mogan sai kui. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Tuzana esengo. Kula tuye motema na ngana ibite. Pola nini makambo oyo batikela biso na bapapa zitu koreki boyeli liboyite eno toboyaka nde zero lokola toye zero ezali te bongo bongo te parce que pasi eleki mingi mais quand même na mpasi toye kaka yo zero ezalité. Toga le bene, toga la moke, toye kosande musala. Pilipili ya moke, swaka bie swaka te. Swaka? Delo bo swa. Sawa, na libi. Parce que papa le bakango bien. Vitesse ton comme lango, sans l'air. Alubaka bongo bi alubaka te. Ngono nake kambo bene me motema passe. Dati na bino so koki kaka. Ozo sa passe na motema me zambe pe azo fongola. Pona nini likamo ezale wana. Kola muka okomona likambo sika. Kola muka likambo ya sika. Biso to lengi bongo. Oye, tikali nyusu tosalela yango. Oete balamoko makambo esila. Loposo mwenda sala nini? Kambo totere kaka loposo mwenda. Zambe azongisa biso na sika na biso ya liboso. Papa balobi kaka Yerusalem, totonga Yerusalem. Kambo bosali kona na misère. Batu bazotema mpona kolia. Me banda kupona kola esa bango ayayaya. Yango kama tuza pasi. Etage na bilo bokosala bie kosala te. Osala ba? Osala tunde bosala ki mintino. Soki bino tende mintino weya ebeba libela. Koto wana tuzo ko féliciter. Oyo bino sigo bosala combien de niveaux?
Nankamba nante. 5. Et vous savez combien d'années? Papa, nyonso na maboko na yo papa. Ofongoli, papa tokei. Koreki oye! Toko sala combien d'années? Papa kofongola nyonso kopesa. Une année seulement. Tobeti yango dala esili. Papa fongoli. Koreki oye! Namoni boza na mbongo. Papa yo zali nzete ya mbongo. Ozali papa. Mbongo nyonso ya mukili. Kimbango mvwama papa. Ijiki utikali Zaza bisabe. Bajenoye! 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 Espoir de l'église. Nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa ya solo tozali biso na yo. Je crois qu'il n'y a pas un mois yo moko mataki. Koti na kati. Otali banda kwa ndenge ezali. Esengola biso eke mokolo wana olobaki. Eloko ya kokorije awa ezali lisusu te. Bachanoye! Papa tozali rassuré. Ndenge tosengaki na yo. Que 4 août oyo. Biso ba jeune. Parce que qui dit jeune qui bangise. Alobi Koreki. Dirigeant. GPK. Fliki. Faki. MSSK. Lingomba mobimba tozali ba jeune. Biso ba jeune toko pesa yo. 20 maisons finies et équipées. C'est 4 août. Ba jeune oye! Papa yozali nzambe. Ba moyen ezali difficile. Tozali ko bundana. Et ndenge toye boye. Non seulement toye ko participer na fête ya Koreki, mais biloko misusu ezali na mitu ezali kolanda pour que à partir ya lobby même peinture et banda kokota. Donc soni ezali te. Tozali bana yo ezali patron de patron, les boss. Bazonoye! Ceux qui te lukaka boss, les vrais. Les vrais. Comment y était, comment y était? Bazonoye! Koreki oye! Papa tozali na se ya makolo na yo, tozali na besoin juste ya bénédiction na yo. Aussi au pesi biso mingi. Ya solo pour la concrétiser au etikali. Na kwa 5 étages. C'est justement dans 5 mois, 8 mois, tout ici parce que nyonso ezali na se ya makolo na yo. Natondi au botondi. Oh. Oyo makambo ezo benga na ya na kina loro. Koreki oye! Papa yana kini to ayate! Ayato ayate! Pourtant, tozali kuna Nana moni me motika ya te papa. Kokende te. Oh. Le sisi yango nakende te ndenge. Force na monaki yango. Yango pe sisaki mise. Kote wana tuzana esengo. Sikoyo makambo susu za koya. Mupaya sobe yeli yo. Batala kaye wapi. Voilà. Kolo na toboko la pe kotika la simate. Ngana za pre na ebite bila suki boko bongisa. Papa kolona kongoko la osenga kibiso bana na Koreki to sombela yo tracteur ya Tonio. Yango wana ndenge mokili mobimba to yawa. Koreki oye! Tozana nyongo ya Yawe. Il faut to somba tracteur oyo ezobimisa mayi na tuyau d'échappement. C'est-à-dire ya Tonio. Tokosomba te. Yawe bana ba yo bandimi. Toza prêt pour na kolona koboko la Yawe. Merci. Tuwe nzela irobonga. Sugi esili. Meme milingezo kubima na sima kamino. Eko koma gaka.
Elokomate. Yango tolobi tolo na toboko la. Zale zala lisusu. Wana lelo tosilisi na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Koreki oye. Toyoki te. Tata Molimo Santo akosepela te. Tobongisa maboko totonda. Malembisi ya tata Nzambe. Okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Okombo ya tata mwana ezoyoka na bien te. Tata Molimo Santo. Tobonela. Tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santo. Bobatela kibiso na butu. Bobatela biso pe na moi. Ebandela programme tisuka tochango na maboko na bino. Bosunga biso na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Le nagambo te. Bon. Bamambre nyonso tu oyo ya basu commission bazali awa. Donc commission de relation to kuta na noki kuna na tribu pe na mwa communication. Merci ba tata ba mama ba ndeko balandi to landi maloba ya Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani epai ya bana na ye ya koriki to pe chorale des enfants kimbangiste de na yango tozali kokota bongo ndako ya Nzambe epai wapi to kolanda ba nzembo pamba te chorale des enfants kimbangiste ba yepo na kokumisa yepe mabondeli to kolanda ba nzembo to kolanda programme nyonso koleka nde to kolanda maloba ya Nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani na mokolo mwalelo le 17 juillet na yango to landa culte ya mokolo mwalelo. No
Nsambu za mfumu wetu Yesu Kristo izola kwa nzambi wa seditu ye untwa dia mwanda velela bika wa kalanga yetu tukawa kwa yelenvu se mwane mwanda velela. Amen. Nakumba tata mwana pe tata molimo santo tolanda ki mateye na biso mama pasteur mutatei biso abandela ki na banzembo ba Yuda akena libeko elakisuke na mikanda na ye asukatanga kina matei na ye tobomba tosimba tosalela yango po mokolo wana tobika ya solo tozali bana mapamboli ndenge tolobaka biso ba jeune tozala makasi na misala oyo soki tolandi liloba ya tata molimo santo na 21
alobi na bamama mikala bato nyonso bazalaki kuna nzambe apesi nga mosala tokosala kasi tokokangama tokomona mpasi oyo tokosala po ete oyo bakolanda biso nsima bana na biso bakoko na biso na bakoko mpasi ezala na bango te yango tolobi ke tozali bana mapamboli bakoko ya solo bamonaki pasi bakangamaki bapapa mpe bakangamaki lelo bapesi biso mosala tosimba ntina ezali na 51 papa Mfumbalongo azalaki na Kasai na Kananga Lulu Aboro. Le 6 avril à Kekotala Tata Molimo Centre ye moko kaka ntango akomi kuna mpona kozwa mosala ye moko abengisaki ye alobi lingomba yo moto komemango yo kofongola nzela ya makambo nyonso papa esalaki epasi toyebi histoire mpona nini akalikile bayaya na ye ya liboso bazali maintenant bapesi yango nepa na ye papa Kimbangu alobi komona pasi te mpo alakisaki mokili ndenge yango ezali koyoka pasi te alakisaki bajeune na vallée to biso nyonso toza bajeune ezali ntango oyo ifo tosalela nzambe mpo pasi na biso esila ka mosusu papa asengaki lokola bayaya bazali esalelanga mokanda nde papa Kimbangu asalaki mokanda azongi na ye na Kananga papa Kulutu na tiele azwaki vacances awa nazoloba boye ya mari avandi wana bango nde bazalaki na Kananga na 51 maintenant mokanda oyo papa Kimbangu asalaki ekomi na ye kuna na Kananga lokola papa Kulutu kendaki kuna kotala bango soki papa akenda mosala ya papa Kulutu na bureau kotala mikanda nyonso papa Kulutu aye komonaki lettre papa Kimbangu asalaki po apesi autorisation na papa Mfumalongo papa Kulutu esalaki epasi pasi na ndenge nini mpona nini asalisaki mokanda oyo bilobi tata biso tokoboya te kasi lokola asalisaki mokanda esalaki epasi biso tokoki koboya likambo tata alobi te aponi ye kaka alors soki biso bajeune bamonaki biso na vallée likambo tokoki kosalela makasi nde yango wana pokoko tata Kimbangu alobaki yango bien mpona bana na biso na bakoko na biso pasi esila toyei komona aussi lingomba yango oyo na 30 juin indépendance to bowumbu esilaki esika biso moko tobongisa mpo epa tozali kokende esengo ezala ezali pamba te toza kotonga Yelusalemi batata bavandi na biso balakisi biso makambo nyonso retraite eyaki mpona nini kuna na retraite tata nzambe amonanaka te toza komona nkolo Yesu toza komona papa Kimbangu toza komona bapapa na retraite
pona nini tomipesaki mingi na mabondeli tomipesa mingi mpe na misala likambo oyo papa asalaki na plateau de bateke ezalaki ya monene me sikoyo soki totali oyo bazalaki kozwa avant papa akende na plateau fo bamona ye liboso lelo esalamaka lisusu te tomibongisaka ezali devoir batikeli biso ya biso koreki toye po ete tosala misala totonga yerusalemi ya sika wana nde chance na biso mapambolo na biso mpo na lelo tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Ika twakubika moko meto pasi twatonda lusiku musu ye lusia musu totambuli kwa tata nzambi mukumbwa se mwana ye tata mwana velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwana velela. Impression nanga eza vraiment ya ebele pamba te année passée to ya quitté par rapport à maladie et côté biso à Covid-19 mais cette année vraiment ndenge to yé na fêtera nanga le 17 juillet mais cette fois-ci vraiment maman eleki vraiment kitoko makasi na ngolo ya yemeko yeme abongiseli biso to fêter alors ti lobi to kende le 18 et coller quand même journal. Merci beaucoup maman journaliste impression nanga ezele vraiment na zana esengo makasi. Bon, il fallait qu'il y ait même auprès de 200. Dernière répétition à Bissou lundi, ce message, l'État a boyi, Batoubayaka. Donc, nous avons tout ce qui est dans Brazzaville, bali dessus. Mais tout ça, qui est au moins effort, la délégation officielle, tu as 10 choristes, la délégation il y a 20, délégation il y a 14. Donc, vraiment, nous avons 2020, tu as quitté. Mais 2021 tu y es vraiment dans année singo makasi. Donc maman na évité le béla nini. Na tondi na osepela makasi pour na fête ya lelo. Le za 49e anniversaire ya biso ya bana kuriki na bana arrêté tous ensemble na bango ngo to ko fêter ko kumisa ko sanza la famille mo sana na ko katena le béla nini na sepeli makasi. Kombo na ngai mama Lumwini Dio etoka la Sidonie naza mwana ya Kinshasa na koreki mère. Ba oyo batikali tozana mo parce que batikali pona Kinshasa ba difficulté ze belé te mama da Covid oyo bazi ba moya transporter mais pona encouragement na bango to sengi ba sala effort pour baya na année prochaine. Merci. Ya solo bande ko balandi to suksi boye pona milulu na biso ya mokolo molelo le 17 juillet. Dena yango soki bo landi biso na bo kebi bonso to singoma kinande kona sima ya kamera papa Landu Afonso ndena e lobeli wabino maman Magali Sunga. Tikala malamu.